recopier biso, to biso recopier mokili. Mokili pour recopier biso, pasteur azali imitateur. Tout ça na kati na bangoni. Yami balé, okoyi ba bango na ba signe. Okomo na micro boye, akoza masu papier pembe, asimbi boye. Nasena na eloko ezali. Mbamuso komona, azo mpute bino boye. Bon, on a mis ce sont la signe, on va signer wana. Na l'église to kanga ba mis souté to za vigilant hein pour. Na l'église na kota kanga mis son nga tika moi mis son ken do jimile. On a jimile ko papa. Ebe Congo. Parce que ça te ba arrangeur ya studio nde ba salaire wana. Ka wana na koma nzambe kaba wa politique te. Za maka mamili mabato. On a chance journaliste mais il faut pour mis son yo. Papa, nini kaka. Prophète, ezaki ba défense na ye pas bandé ko se défendre. À défendre ni. Asa quoi na motama nzamba l'accès pour lui, à se repentir. Oh, nzamba laxi. Oh. Mais quelque part Bible peut lobby ne juger point hein. Ebe Congo. Il faut anda yango bien. Nzamba yango awa asali ya minene wana mususu o muso ya nini bimana kunda Lazare Zakose quoi bimana kunda nakasuka kona ça au nom de Gégé mais quel est pardon papa bino bata français pardon et si quoi parce que mjoto malili bino bata français quelle est la différence ou bien quelle est la comparaison entre Gégé et au nom de Jésus? Ebe Congo. Banganga soke na zando ya munene bo ba manola sabata maboko mona bango bakuma prophète o ba utala maboko lakisa maboko na omona bango bakuma prophète bakuma ba pasteur ba zibo nganga ba conseiller quatre église bana formation te Ebe Congo. Il faut yami balé Tshisekedi Tshilombo papa biso ba africain papa na kufi na noté pour qu'on ait le pouvoir kunda na papa na yo. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozong sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, tu as vu, mais la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigérien, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens à Kati. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino, ma chaîne, il y a sport na Kati donc. Football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup de ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.
et bienvenue sur la RD Congo Info.net. Tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Gradimouya Ibenge de la presse congolaise Walobi. Car on a des demandes Nabino Tosaka Moussala Ndenge to la Kakibino grand pote César Ngad na Pesho Bambo Tebele pour Peshi Bicho moi opportunité au Banda Kalatozo mais mon cas Kandengo Lobaki Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise na Pesho ba merci Ebele parce que Lobaki nanga kotana no pas pasteur Ngefa to banon masolo ngozo keni prophète Ngefa pardon to banon masolo ngondenge zo kende. Alors toza bongo na prophète Ngefa lelo vraiment balobi reste mou yazala mo makasi po tozo betande lisolo na prophète Ngefa. Prophète Ngefa bonjour. Ah bonjour jeune journaliste Tradimouya. Alors mbisi mukia banga conseillante déjà quand on a gâté ba cour de grand ndamé pas mola yo na encourager au petit courage. Merci. Courage. Merci beaucoup prophète. Merci beaucoup prophète. Alors prophète lelo tozo bandaka na lisolo ndenge zali tozo kende émission on a deux volets. Premier volet na biso tozo kende na côté religieux et déjà biso nyonso monde entier to yebi ba soupçon o ezo régner ya ba cri na ya ba signe. Prophète poto kende moi lombangu tangu yo zomona nanu ndenge makambo zoke parce que Bible lobi na biso na tant souka tokomona ba signe temps de la fin. Alors ba signe o yo zomona le temps que prophète au jija ngondeni. Eza ba signe ya Illuminati. Il y a des signes diaboliques. Est-ce qu'il y a des États-Unis, comme en Europe, culte satanique et bimi? Oui, tout le monde a un temple satanique et bimi. On a les réseaux sociaux et bimi. Satan a conquéri mon kilinaba ilmenti, alors qu'on a des francs-maçons, alors qu'on a des biloko wana. Alors, les signes wana, ils ont des signes à temps de la fin. Nous condamnons avec les chrétiens, tous les chrétiens du monde, biloko wana contre l'église. Ils ont monté à Bapaya. On Zambie a punir Israël parce que un pasteur fait la modèle. Pourquoi de tels signes magiques qu'on compte dans la carte de l'église? Pour la topique, ça banane dans Zambie, tout le monde dans Zambie. C'est pour cela nous sommes là pour condamner tous ces hérésies. Et ça malamouté. Au moment de John Sinai, ce qui a bêti Moutou, Akei, Moutou Akwei, Alandiye, Asana Mabelebo, Azala Sani Nalobi, Bisonde, you kit me wana, Ngabe Motanglete, you kit me to you kit me wana, Bino na anglais. Alaxi Ganini, Bisonde dans le pouvoir dans Mokili. Ce qu'on a dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes les enfants de Dieu, le monde entier est gouverné par le Satan. Alors comme ça Satan. Ce qu'on a dit, c'est qui oye akazuyo, abetuyo, okwe, on commence à terminer assassiner victoire, c'est salut Satan. Et ça, il y a un signe prophétique. Salut Satan, alors on donne Satan. Mais yo pasteur, beaucoup de sibido comment tu vas pas dans 4 églises en Zambie. Bon banga tan Zambete. Bon ça dans somme en Zambete. Vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Et bon ça bon manani. Mine mon Nzambe, papa, Nzambe ko tika bino to be ko sana kimiate. Yango mon Nzambe a tikite a fungo di bango polele. Lokola Luc 12 verset 3 ba misala bango na polele et nous condamnons ça. Parce que prophète toye babango ndenge nini. Pourtant tozo kene na ba église to yambita msu ba invitation to keisko toye ba ndenge nini o yaza vrai prophète ou vrai pasteur. Bon, merci beaucoup tout ni mosala malamu. Il faut ba prophète ba éclaircir yango. Bokoye babango ya libosobo. Bible est trop clair mon frère. Et l'on dit awa na kati na Malachie chapitre 3 verset 18. Vous verrez la différence. Ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas. Au moins, un pasteur, à côté de chair, à la bakeli na mutu. Oh, mais na poto déjà tout le monde a pasteur, à poto basara na bango. Ah, biso do africain pardon. Ndenge nzambe abengi Paul. Abengi Matiete. Ndenge na abengi Philemon, abengi pe Barthélemy te. Abengi moto ndenge na ye. To recopier Jésus. Au moins un pasteur. C'est suspect. Mon kili ko recopier biso, to biso recopier mon kili. Mon kili pour recopier biso, pasteur azali imitateur. To na kati na bangoni. Yami balé, okoyi bango na basigne. On a un micro boye, à côté de papier à pembe, à simbi boye, nasena, et là que zali, mamso romona, azon fouté bino boye. Bon, on a mis sur la signe, on a signé wana. Dans l'église, toi, quand on a mis sur tête, on a vigilé un peu. Dans l'église, tu as compté quand on a mis sur un tic, on a mis sur mon ken, on a jimilé. On a jimilé quoi, papa? On a jimilé, on a mis sur. On a mis sur tes. On a concentré, on a concentré. On a mis sur les consacrés. L'église, c'est le cœur de l'homme. L'église des aboités. Autrement, alors ça va signer mon gobo, azo évoqué, quand on a mis sur, pour qu'on a mis sur. Ça n'a pas de sens, papa. Autrement, on croit que Babango est sous une na. À cause de Wamba, batapi na bango, tapis rouge partout, sans on a Jésus, sans y a bateau la victime, on va même la carte na bango. Au quoi babango ni, baté à la repentance.
bateyaka enlèvement église te bateyaka volonté ya nzambe te bateyaka crainte ya nzambe te bateyaka obéissance ya nzambe te okoyeba bango nini kaka okozwa mbongo okobala okovoyager semer ekopesa yo. Ils n'ont pas même le camp de Dieu. Ils ne prêchent pas même l'amour. Bazaka miracle, si miracle, miracle. Sauf que moi, n'a telle l'église, n'a pas signe wana. Il faut baïbaïté. Misala mabeza na kati wana. Merci beaucoup, prophète. Alors, le prophète Soito Mekio Tunamo Motuno, est-ce que prophète Yopé au croire en un miracle? Est-ce que vraiment miracle une dimanche? Oui, le temps de miracle n'est pas passé. Cet esprit, c'est le Dieu des miracles. Alors, le miracle est conformément à la parole de Dieu. Et ça, miracle est inventé en côté. Nzambe a un miracle, Satan n'a pas un miracle. Donc, moi, qui Moïse, le Pharaon, Pharaon a bimisi banyoka, Moïse n'a pas non, mais aussi mini nzete. Boaka nzete, et biminyoka. Nyoka ya Moïse, et miracle, il y a Pharaon. Pharaon, c'est un miracle, Moïse n'a pas un miracle, et pas Nzambe, mais miracle Nzambe, et miracle à Pharaon. Il y a un faux miracle, il y a un ba magborodo njombo na nzoto ya mwasi mais motoko la musele keta poison aza na nzoto na yo poko bika ndengeni faux miracle motoko la cancréa aza na poison ya mabe azobima na nzoto ya mwasi mabe. Mais prophète Balobi ezali eza esprit tango eza na kati ya nzoto nde tango papa oza kuna te bako sabinote oze 4-6 mon peuple périt par manque de connaissance. Les choses spirituelles, Dieu est esprit, il opère avec esprit. Satan il est aussi esprit, il opère avec esprit. Biloko nzambe monde na kapouyeté ezaka biloko mo esala ba transaction moko okiko comprendre te ozomona parce que démon ce sont les esprits mal privés du corps. Ce sont des esprits. À côté de l'imo, à Vandia, à Kei, et mon démon n'a raté. Non, non, mon démon. Mais Satan a corps, a la puissance. C'est la différence. Satan, ça a un miracle. Satan, Basodan, les démons, un esprit, atteindre la pas à bateau, dans l'église, dans la bandako, dans Mboka, pour la Kouboma, comme ça, Jean 10 dit les voleurs viennent pour rober, pour égorger, pour détruire. Battre le bilan, on a, contre l'église, pour pas faire sa vité. C'est pour tuer les âmes de Dieu, pour disperser, et pour les ligoter, et pour égorger. Et quand nous voyons ça, en tant que les prophètes de l'internet, on va défendre ça comme Élie a défendu 400 prophètes de Baal contre Lucien. Merci beaucoup, prophète. Bozo l'adaptation de toujours continuer na prophète Ngefa. Alors le prophète affaire à Gégé. Prophète tant yo qui mona Gégé. Mais quand expliquer balandignon sur la RD Congo Info.net Bazo Landao, Gégé veut dire quoi? Mais na lobaki makamwa banda kale bani lelo te bino bosutuki lelo. Hein? Banda kala na baki ke ba église congolaise et beba 80% ba pasteur ba prophète ba zoa ba magie. Ba kota na biloko ya mabe papa. Hein? Lelo bokomi ka gege. Mutazo ba na mutu lobi papa nazana nyongo banga bakanga bita fungula mbeto na yo tala enveloppe. Fungola moni mbongo futi mbongo $500,000 kaka ya boy otokite et loko mokote yoko comme ça ote hein car dans le but comme ça et vous admettez ça papa et ça ba esprit des gens mortels ozomona banda kala yango Moïse a besoin de libabe ya pamba te asalaki yango mais na bokuku mais nzamba fungo polele pour makambo tout et banakat nango gege ozokango azali sérénité. Azaï déesse de la séduction. Maintenant, quand déesse ou la séduction, abandi, je dis bien, abandi le gouvernement, le pouvoir, depuis Inde, Océan Pacifique États-Unis, à Kititi, alors souka awa, na banane awa. Na so pouvoir na ye Bangola ba Congo Brazzaville ba Cameroun mboka tout Océan baza na rene ya mama wana DS wana mais na kati ya mama wana azali pe na ba sirène bana na ezali ni ba DS oya mika na bana na ye alors le bana na ye oya ba benga ba sirène de côte baza ebele nde ya apesa bango pouvoir bango ba ko sangana mibali ko pesa ba pasteur ba puissance ba mbasi ya ndumba ba konzi ba tout ça rona bango zanini pona ko bebisa ko séduire ko bebisa mokino parce que ba yebi ba okangama so ke na Pointe Noire au comme na 17h o na côte o kuta bana basi na mibali batana ba ka ba ils ont évoqué ba sirène ba zo ma polele boye et puis ba zo sur na bango boye pe ba so ba muru mabala na bango katinango et rona bango nini pona ko détruire ba na Nzambe hein. Dans la Bible, les autres sont clairs. Hein? Dans 4 Éphésiens, verset Éphésiens 4. C'est ça la référence, hein? Donc il faut qu'on ait la référence. Oui, il faut que la Bible. Éphésiens 5,
verset 14. C'est pour cela, je vous dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de la mort. Le Christ t'éclairera. Ephésiens 4, 5, 11, le biboy. Et le biboy aussi, c'est boy. Et le biboy. Quelle personne ne vous séduit par les 20 discours? Bah, discours, l'elcimiso. Moi fier et alors l'aide de tiens bon la poche. Tablette, ils arrivent à 20 discours. C'est à cause des 20 discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de rébellion. Il y a un kanda na Nzambe et koti na Batouana. Nayedo aucun part avec eux. Alors du coup, sangana na bangote. La Bible est trop claire. Et surtout la nuit, on a 11. Et ne prenez point les œuvres inférieures du démon, des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous condamnons avec l'efficacité toutes ces pratiques, parce que ça vient, ça c'est la référence, hein, ça vient pour tuer les enfants de Dieu. Et au c'est un tel temple, un temple satanique, babima na bango. Ceux qui babimi de démocratie là partout, mais nous avons la démocratie. Nous avons un prophète, un avertissement pour bobika. Ceux qui bobika te makila na bino et ko sang sakati nango. Là ba prophète azolo ba mingi boy pourquoi na kay na référence Ézéchiel. Azolo ba mingi yazu mo sanani. Non, nazanani te. Bible elobi na biso boye to nazali sentinelle. Sentinelle soka moni mabezo ya pona na nina ye akosani akosunga bana zambi. Alors Bible elobi na 2 Chroniques elobi biso nini parce que télévision attend à 33 verset 7 j'ai établi le sentinelle sur la maison d'Israël. 2 Chroniques elobi yango tokotanga yango awa et tellement yango et tellement yango parce que au défendre eloko yo ngai nzambe naza koloba soki biso tozali ba sentinelle toko linga bana nzambe nyonso bakufa te papa il faut to défendre l'évangile ya nzambe na ndenge oyo ekoki na kopesa référence yango ya awa elobi na biso boye nzambe a établi biso na Chronique comme les sentinelles. Alors Bible a monné na opesa bango référence tassima parce que tant totalement tolé bisabato to beta 7e trompette pour bato baningana te bazala celui qui personnage jusqu'à la fin na biloko ezo ningisa mokili akosauver moto na foi ya muke ba gege ba kolanda bango ba kotumate. Prophète est-ce que yo pena 8 ans ya kolanda nzembo wana yo ki gege parce que ba défense msusu ezaki non ezaki Jésus ezata msusu ba erreur ya studio est-ce que prophète yo 8 ans landa nzembo wana na kolanda yango bien nzembo yango awa asali ya minene wana mususu o mususu nini bimana kunda Lazare zakoseko bimana kunda nakasuka kona ça au nom de Gégé mais quel est pardon papa bino bata français pardon et si quoi parce que mjoto malili bino bata français quelle est la différence ou bien quelle est la comparaison entre Gégé et au nom de Jésus? So moi va comprendre et kokani ata mukete que so la Bible a ça qui est dans combat je pas combien de Dieu quelle est la différence comparaison entre Gégé et au nom de Dieu? Est-ce que ça te ba arrangeur ya studio nde ba salaire wana fait wana comme nzambe kaba wa politique te ça maka mamilima bato hein oza chance journaliste mais il faut funga miso na yo hein papa nini kaka prophète ezaki ba défense na ye pas banda ko se défendre à défendre ni asa quoi na motama nzambe la pour à se repentir nzambe alaxi quelque part la Bible peut le bien juger point ah mais juger point Ephésiens 5 de temps 15 na 14 bini na Ephésiens 5 na 11 bini condamner tous les œuvres les effets du démon condamner on ne juger point aux gens na Romains 14 verset 4 mais ngana pour raison c'est Yesu abini et na 5 abini hein ko sangana bango te kabona na bango ozomona tozolo bandenge wana boye avant disque ebima même sur internet ba travailler kango ba bimisa ba duplicateur oyoki lancer yango exactement que ba ça directement réalité
ozomona Satan apesaka moto ko malamu te. Satan ça confusion. On mena nzamba ça confusion pas misango polele. Ezali ba technicien te, c'est lui-même. Mais Masana na beta on a ça peut pas signer wanati. Masana ya petit gege. Prophète Gefa. Masana nya. Masana. Même prophète tanga yo na ebi yo tanga na yo prophète tanga. Internet banzembo te. Oye mbaka banzembo na ebele wana. Mike Kalamba. On mona Kalamba ite. Ozoma Kalamba beta basini te. Yepe basini sus. Yo moni yango te papa. Boni ko sonani. Fungula misu na papa. To komina tanga suka. Donc to condamner bata pratique wana. To tikanda basala musala na ye. Les vrais miracles zali moto abongama. Les vrais miracles, les vrais miracles, tu préparer vie interne et biloko wana, tu as maboko pamba, tu kozonga maboko pamba. Le évangile, il y a un prophète pendezoeur au bébé samakam. Nathan kaleza qui na Bible, ce prophète a quitté sika, il faut mboke za troublé parce que le prophète bando m'a pas pambaté. Mais le loko mutnyo son prophète, à l'équipe va prophétiser. Ma bota ba tezo panzana, bana makambo soko na ba famille. Banganga ba soke na zando ya munene. Bo ba mona sabata maboko mona bango. Ba kuma prophète. Oh bah tala maboko l'accent maboko na omona ka bango ba kuma prophète ba kuma ba pasteur ba tu bonga ba conseiller quatre églises hein ba na formation te ba na étiquette kaka milaka ba yipe côté ya te parce que c'est esprit na kata na bango te ozomona bango na banganga papa ba toni na biso quatre églises mais banganga to ngite nzambe abimisa ngo pole ba kosi ba nzambe mingi ba escroquer ba nzambe mingi ba gege wana ba gege mikena ba gege minene banganga me ba koti ba sali ba église ba ko ba prophète ba gege papa comment na bango ba prophétie pe ba bimisa rezara ya solo. Pour bosser la qui s'y met, makambo solo. Attention, Satan n'a pas sa couleur solo. Attention, il faut faire beaucoup d'attention. Mais la réalité, pour beaucoup croire, mais la vraie vérité c'est Jésus. Bible lobi ba ya pendenge ya bande ko loba loba pendenge ya bande ko loba. Yes, na bango pourquoi misala na bango. Matthieu, Malachie chapitre 3 vous verrez la différence. C'est qui sert Dieu et c'est qui sert pas. Même l'église dans sa miracle mi connaissons de. Na ko miracle, miracle papa na ngai. Eko na miracle mo ko nzambe. Soki mutabone mutabiki te talingai te, yé na nzambe na ye. Oya ngai ngala ko pesa o nzamba lobi na ngai. Oya tika nzamba zo sala. Lelo ba sala na nzambe, banga comme na place ya nzambe, yango ba ko ba gege. Siko prophète to yemba lisusu banzembo ngote, tu pose ton to yemba parce que nzambo et puis nzambo lenge papa. Yango na olo bate prophète. Siko to kotika ngo ndenge nini. Nzembo eza tellement koti batu na mutu. Gege papa banzembo ngo lengi. Yo kanzembo so besa yo. Na yaki na sengo wana ba ser ba vatata ba ser bilongi. Gege akota bango papa. Na akota na ba ser. Akota bango so président bango agege. Pe bana bazani. Mwana mbwaza na kana. Mwana liwa za kana. Na yaki na sengo nazongi na mawa. Osalia minene. Il faut mwana ba ser. Oko ba ser. Pasi tu ba ser gege bimana komo na Yesu. Gege bima ke. Oh ouais, yo po bimsi ba gege na. Ba gege ke na komo na Yesu ko linga biloko na te. Et puis bozana ba millions de gens. Et tout beaucoup kufa. Ce prophète lo ni bosa la pour sauver peuple ya Dieu. Sauver peuple quand on est solo babo. Ndenge to solo babo ye bo ya nzambe bakobima. Bo pe ya nzambe te bakangi bango bakotikala. Hein? Parce que na évangile wala bateka bato repentance te. Bateka enlèvement église te, bateka quand nzambe te, obéissance à Dieu te. Quand prophétie na banzemo na bango. Hein? Wa pasteur mbote ya tima bongo na poche. Yonan. Yesu to Pierre. Ada Pierre na bana Yesu. Prophète Nalandi pasteur moko alobi ke non on se défendre ka alobi nzembo wana za problème te bat bako yemba ngo mais côté ka ya gege wana nde alobi au nom de gege ya te au nom de Jésus mais nzembo ko yemba non wana pe gege lisusu donc nzembo za obeba Bible lobi nini papa na ngai sika prophète mafute mataka yango ngala kolanda Bible na kolanda mutu te Bible lobi na biso on a nango bien na kati na 2 Corinthiens. Donc il y a 2 Corinthiens, on a nango papa. Ko trouble biso ban na nzambe te. Yo pe na moni ozai mo na nzambe ko trouble biso te. Oyoka. Soki ya lobi yo mbanzembo olongola otika gegete. Ngai na koloba pasteur on a zappé gege. La référence est biso nini? 2 Corinthiens 6 verset 14. Donc na 17. Ne vous mettez pas avec les fidèles sur un goût étranger. Quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport commun il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport il y a-t-il entre Christ et les Bélial?
Quel rapport y a-t-il fidèle, infidélité? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Gégende idole, mounena, koti na kati, église pour la détruire. Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Hein? Ne touchez pas ce qui est impie. Sauf que nous allons toucher en haut et je vous recueillerai. Ok? Alors là, Dieu pasteur, on est beau yango, azape gege amuke. Voilà, merci beaucoup. Tozo continuer na prophète Ngefa. Prophète Ngefa, lelo sikoyo bandeko nyonso bazana posa bayeba prophète. Lelo ba prophète ba komo panza ba mabala. Lelo ba prophète ba komo ba semer de troubles na ba foyer ya batu. Étant que prophète nalingi opesa message moko na ba prophète nyonso. Te batika. Nzambe aki pona division te. Aki pona. Appelle Nzambe za ndeni prophète. Hein? Appelle Nzambe. Bon, Nzambe benga mutu na ndenge na melelo hein. Bato ba appelle Nzambe te. Appelle ba yanke. Ko munyoso akomika nga na yambaki na yoka ki Nzambe. Ba ibi Satan appelle ça rapide ba vision. Hein? Satan appelle ça rapide ba vision. Appelle ça exact. Mais l'autre tout autour de la bokitiste. Pharaon ndenge moko. Vous avez défendre le régime wana. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Concernant ça bango, Nzambe aiko pandate, aiko sangisa. Ba telle pratique au bato bazo sala kati nango batika. Eza dignité pesa bien te. So ki likamwana na ndoki yo bondela pona ye. So mo cheneta moto ya mabe, bondela ezonga cheneta malamu. Yo ko botola elobi lobi lwati yango, c'est l'escroquerie. Yango moni bato ba komi ko lemba ko sambela parce que escroc et koti et belé. Tozaki na bato bandimi belé na quatre l'église de réveil, le ba nozo catholique, na ba protestant parce que ba moni escroquerie eleki. Et puis ba prophète wana balinga otala basi ya kitoko te, ba michola te. Hein? Ba na puberté à mikolo. Ouais, on comprendre. Bali ko récupérer banjelo bien. Basi yango pe balinga bango na ndenge moko na yebité. Alors ba te pratique ezama beto zo kimisa bango. Ezai malamu te. Bazonga na nzela, ba se repentir, Nzambe ko sunga bango. Pe Nzambe ko yamba bango po ezamu sala Nzambe za munene, basali bazamuke, lelo mo sala Nzambe e komi muke, basali ya mabe ba komi ebele. Alors c'est contraire. Prophète lelo so totanga na Bible wana to tanga, yango to lobi référence na biso zaka wana. So totanga na Bible wana to mona Joseph akola na ndako yo kitiste ya munene. Prophète sikoyo ka Bible lobi na biso susu tokima musika na bango. Mais ndenge nini Joseph akola na ndako et puis Joseph ka na ndako wana amema bénédiction prophète. Bon, akola parce que c'était plan de Dieu. Hein? Olobi ka Moïse musika Joseph c'est Moïse ndé, c'est Moïse. Omoni Israël zaki na boum. Israël ndé mwasi ya Nzambe. L'Israël tout c'est l'horloge prophétique de Dieu. Hein? L'Israël c'est l'horloge prophétique de l'Éternel. Tu comprends ça? Alors, pour Nzambe libérer Israël, il faut atteindre moko ya Israéliens akola na boko Pharaon pour eba façon ya Pharaon minaye pour délivrer yango akende ki mission. Hein? Commandé par Dieu lui-même. Tanga comme ya moni faiblesse ya Pharaon ya Pharaon na makambo nyonso nde ayiko telema tango tango Égypte ma beta nina ayiko telema e bandela makambo wana ti ayiko misa bana na Israël na bombo na Pharaon zaki mission ozomona mais kaka normal le boye ndako ya nganga go kota papa okotikala mpawa. Merci beaucoup. Normalement, mission est à dévoiler. Tout comme qui est biso déjà presque na souka mettre aussi sa beauté parce que l'actualité nous oblige. Prophète Lelo Tolanda qui discours ya mokonza mboka lobby aiba kina ko lobby la peuple congolais. Prophète Oka qui discours wana. Bon, discours à Libosote, c'est pas même discours hein. Pour Congo, le même na Oakala. Oh, c'est la même chose. Il a parlé de la guerre de Kasaï. 48 heures, ils ont moi sika. Bon, 48 heures sika mais il faut changer le mot. Ce que l'on est Saint-Pierre et bien moi c'est Saint-Paul au Saïn. Mongol dia kalobaka wa motuka kaka moko chauffeur ba changer au Saïn. Ce que changer chauffeur changer bien motuka. Mais chauffeur kaka motuka tika changer chauffeur c'est Congo ya mboka na bagal. Congo ya mboka pola. Hein? Et aussi la présence ya Nzambe. Congo est na ba venturier belé. Ozomona, ce que le président lobby na discours na landa un bon discours là. Attends kombo ya massacre ya oyo mana Kasai central. Mais pourquoi tant massacre ya ba Congo te? Pourquoi tant massacre oyo na kati na Sud Kivu kuna te? Pourquoi tant massacre na kati Équateur te? Yami Balé ministre intérieur kaneko kana chef coutumier. Pourquoi ça dialogue ya solo te? Aiko kwa chef de l'état, siko bitumbezo bunda kuna. Hein? Bien la ba pour social. Social est kufa.
Hein? Social, il y a des jeunes qui commencent à sacrifier. Hein? Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de quoi à cause de passe. Social, il y a un budget, il y a deux. Azoloba, donc on a tous voté Premier ministre. Pourquoi pas PCP 3 combos, hein? 3 combos, pourquoi pas? Bah, il y a un accord. Pays faut respecter l'accord. L'accord, moi qui est un accord politique, peut être un mibeko. Ce qui est président Lelo, Azo Sala Lelo comme la présidence Wana. Maintenant, c'est là qui est un accord, moi, qui Yokani. Oui, c'est le président, jusqu'à là, il est président. Pourquoi pas? Yozo négocier dans Bolenganko. Bah, rebelle, Raymond Chiban. Oh, bah, l'ongoué na IDPS. Yozo, bah, ça là, on a bango. Yozo négocier. Pourquoi pas négocier avec Tshisekedi Tshilombo? Félix. Tant que vous négociez la bangote. Là, on nomme premier ministre à côté, on n'a pas de Makuna. Il y a déjà eu Makuna. Félix T. Félix T. Mogbake. Azoti qui dépêche, ça accord. Il y a Batuna Bango. Akei Kuna. Akei Kolukanini. Et ça déjà trahison. Alors, tant que vous nommez premier ministre, et vous changez quoi? Hein? Pendant on l'a nommé premier ministre. Alors, ça va Badi Bang. Parce que ego simbate Tshisekedi du côté peuple zokaye ville morte yango simbaki 500%. Lundi bato babima pa bako bima eloko ego suka bon bozo de ka massacre ya Kasai o bazo kufa mikolo tour ma marche de salle bozo de ka ngote discours asikezate yami balé yami sa talobi pona ba politicien na ibisa kabina Tshisekedi akufi à quelle opposition? Tous les opposants batikali ba opposante bazo ba yi pona ko luka ba poste ministériel kwanga na bango mboka bilanga na bango hein ba jeune bazawa hein ouais puis pas la population ba comme peuple moi je ne crois pas motoka Basile tant que journaliste alors ça be mission bazo sala boy azolo ba kabila boy et Basile comme na pouvoir abosa ni peuple voter que ça infranté peuple ngaka bololé. Mais est-ce que Yango peut Félix tu l'as monté mal le soir comme Kuna et comme il a besoin sous problème Félix azana ba critère à papa naïe. Il peut manger. Tu sais que de manger l'argent? Quoi ça il tu sais que de liambongo mais tu sais que atika mobego morobo. Bon liambongo ya pouvoir. Mais bon voter bango pour ça la bango tu sais la bango république. Même Tshilombo et puis l'idéologie wana mais à cause d'un peu ferme. Moto ko sauver Congo tango tozali hein ezali Tshisekedi Tshilombo parce que peuple ko kitamoke alors ça passe à congolais mboka c'est Thomas c'est Tobuka mais peuple comme ça moi confiance moko bit na biso ezali ba welela ba poster token une élection de l'élection de la solution valable ya mboka et il c'est vraiment sanctionné et tant que Tshisekedi ko bimate. Il y a par exemple clair opposant à adversaire Kabila ko bimakati nango. Nathan Ototikali nango prophète est-ce que l'élection vraiment ko salam 2017 c'est 2018 à 2020 ndimanga mais na baka na bino wati. Na pesa le calendrier ndimanga na zo ebisa. C'est ni lobby qui est 2017 au ça l'élection. C'est là pour nani. Peuple a pas pouvoir. Nana c'est ni peuple hein. Nana tiai président Seni Kuna. Pression nani. Majorité non? Est-ce qu'on dit monter majorité quoi c'est majorité? Hein? Et vous avez c'est là. Tant que trouble est au Salem, président nommé premier ministre, à côté on a deux chambres à parlement. Peuple, bon moni, n'a nommé, pas compliqué. Non, le chef de l'État négocier avec Tshisekedi Tshilombo. Négocier na ye, papa tika na loba makamboka pardon. Tika na makamboka papi. Oh, négocier na Tshisekedi Tshilombo parce que tant qu'on négocier na bango et simbite trouble Salemi, à cause de deux chambres. Bon moni, toi que référendum. Le référendum, yon dimi non dominer oui. Non, chef à balabala dans mon tempe. Oumela, tikala yebela. Bougoumé c'est bango. Ba gouvernement bango. Ba la majorité. Allez tango balobi oui et gagner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ba changer la constitution. La constitution qui va s'engager. Troisième mandat chef de l'État continuer à la grande nation. Tokosuka. Prophète Yoza Moussel Nanzambe, Bible les ont recommandé biso kimia. Est-ce que étant que prophète les locaux on a été rassemblement ba ko ça na ba on peut que ba bimisaka 3 personnes pour to ba yokana ki boité to respecter ba test mais to lukaka kimiat to lukaka pourquoi le président africain boliko ko sa gabarit na pouvoir président africain Hollande a passé ce discours moi je croyais le discours de Kabila ko bana suka boy ah vi ba situation to moni vi makamoyo so peuple boza la kimia ba le ba tout déposer minduki to donc une élection. L'élection, on a candidat à la présidentielle. Bon, un peu, bon, Luka Moutounabino, bon, Tiaye, à Kambayo. Kimia, oui.
Mais vous avez un discours, alors comment ça me dit, à tout moment, les choses peuvent barder. Hein? Les choses peuvent barder. Hein? Nous sommes les intellectuels, nous ne sommes pas les bourriques. Hein? À tout moment, les choses peuvent barder. À dire que nous avons un référendum. Les Congolais, Azwa Mayel. Nous cherchons la paix, Tolingi Batouba Koufoko Batouarte. Babetaka Batouma, ça, si vous êtes Sima, tous ont déploré. Sima, une minute de silence comme quoi? Ça, on a Kassai, mais on va couper l'Équateur partout. Nous refusons ça. Tous Tolingi paix, peuple congolais dans la paix, Tshisekedi et Tshilombo, dans la paix, token na élection et tout est là sakat na. Yami balé Tshisekedi Tshilombo. Pas plus de africain. Papa n'a couffé na noté. Pourquoi vous avez le pouvoir? Kunda na papa na yo. Oh. Mais population peut lobby que non avant corps ya Tshisekedi et ya Awe Kundama, il faut non nous ba corps ya les 31 et salama. Si vous poser un gote bona ba soda, ba mona semi. Mais kasi yango na ye pas lobby ye moka pona mutune moka bimisati. Poza na pouvoir. Lobby ndika ya mona semi simbaki, mabela mona semi simbaki, boza na pouvoir te. En fait yango na ye moka zo pona abimisa premier ministre na ye. C'est ça. C'est ça le problème, le choix clair. Alors invoquer. Alors on dit siko que pouvoir ndaza na makokia nyoso. Pouvoir na makokia nyoso. Opposition banzala eux. Opposition ba peuple. Opposition, tu sais que tu as une opposition. Tu sais que tu as une opposition. Félix Aza. Ah, Félix Aza. Un traître de naissance, un traître à ma belle. Olengankoy, un traître à ma belle. Autant que Olengankoy. Olengankoy, il y a transport à sommet sur la Bissani. À protéiner. Kabila. Yo, ont fini à Kabila, pas quoi Kabila, ils ont bon. Oh, la malédiction. Elle doit l'opposant. Dans l'opposant, opposant dans le Congo, on n'a pas des opposants. Tous les opposants à ventre, qu'ils cherchent leur pouvoir. Wapi pas le peuple. Balé mais va voter. Hein? Balé mais peuple pas le peuple wapi. Parce que nous là, il y a un président Lobaki, objectif n'a pas une élection. Est-ce que bango ba quelque le pouvoir to ba keneke la ba poste na bango. To yebi bango, biloko ya mbwa soko lei préparer bango. En fait ndozo lo ba bongo lelo soke koyi kino prophète a jupe moi place mo kuna réaction les andeni. Na gouvernement na salaté na pouvoir pe na ko salaté et puis na ko salaté na otika homme de Dieu c'est la volonté nzambe parce que to moni Joseph pe nzamba sala volonté ka kota na gouvernement suka na yango suka mabe oyebi gouvernement sangina par exemple lelo na comité député ba pesi loi ya homosexuel égalité de sexe to bala na sexe et sexe atanga na boy oyebi kena pa nzambe na participer na loi wana na participer à la loi na zajite ko na ndimi homosexuel babalana to ko boye homosexualité parce que homosexuel bazaka batu na biso mais toi approcher bango to lakisa bango misala bozo la kata ngo mabe alors tango na gouvernement lelo guerre na Kasai to voter to soma minduki to bomba bato kuna oyebi effectivement que ceux qui naza wana tana bi non na participer na makila bato wana alors je ne fais pas la politique. Un homme de Dieu réellement il ne doit pas faire la politique parce que bo sotona bo zobe ko zoyo o golate lola na posa ya mokili na bango. À quoi c'est un homme de gagner tout le monde si personnage. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette émission. Prophète Ngefa a Betty Masolo o esengaki kobeta po na mboka Congo, a Betty Masolo o esengaki kobeta po na basali na Nzambe na mboka na biso Congo. Alors Gradimu yaza wana toujours pona ko sela bino ba misala pona ko kende bisika nyoso botinda ka biso to kenda po na la bino information parce que Ngefa prophète Ngefa plutôt comme na suka ya mission na biso suko za na mwa liloba suka na ba nyoso bazolanda yo suka ezali boye Congolais alongola et désespoir makamba Congo na wako Nzambe Nzambe ba plan merveilleux ya ao yo zo compliqué soko du siko penda ba benga afese ko ne ko suka ba afese beti yo boye o sa ngo susu o zo ko tostika bato o vani ba cardiaque que zuyo po Nzambe na possibilité belé papa, hein? Nzambe, Obijan Lobaki a un département. J'ai vu l'internet descendre, accompagné avec son armée. Nzambe a une armée naïe. Hein? Oh armée Nzambe mon a raté. Mais n'a pas façon belé papa. Ozomona, nous cherchons la paix. Tobo sou makile tangakamba nambala. To senga Nzambe kimia peuple congolais la kaka patient tito comme élection ndeto ko pouvoir na biso. Prophète na lingio pesa sko numéro na o ba nyoso ba ko sepela ko benga yo numéro na o prophète na ba nyoso 00243 89 610 49 41 WhatsApp imo gozwanga mosu 00243 81 807 26 78 numéro privé nanga 00243 99 99
42 937 soko benga ozonga. Merci beaucoup. On a pesi mbote na ba nyonso ba soutenir émission oyo analyse avec Gradimu ya Ibenge de la presse congolaise ba bagi tozo kendeka ndenge musala ezo senga na pesi merci na Glody Kuma c'est Nzambe à Norvège na pesi merci na maman Miline Zemba na Londres motema ya tous pepele ya mbeto lo balobi autrement dit 13e apôtre na pesi vraiment ba merci ebele kabaka bangu chiku na les champions Peter de Chanel na bosaniote ba nyonso vraiment bo soutenir ka Gradimu ya Donald Kachuva mon ami personnel grand porte César Ngadi Dani Bokombe Tsunami Tsunami de la presse congolaise na pesio bambo tebele ngana bino tukuta na numéro Zoya. Au revoir. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.